Bandeko na nga napesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai lisusu mama Deli na eko partager video ona bandeko nyonso bolandaka ngai na eko partager video o lelo na lobela makambu oyo Nzamba tenga na loba na bino makambu oyo ndenga revelaka ngai pe alobaka na ngai na ko partager lelo na video oyo je crois na osala des vidéos bandeko na nga dans ça des vidéos kande na lati lamba on a numéro 1 numéro 2 na ko expliquer ndenge nini na numéro 1 oyo na ko expliquer ndenge nini na yebaki pourquoi na koma oloba Nzamba mpuntulendo Nzamba bakoko na biso bandaki ndenge nini ponga na banda koloba Nzamba mpuntulendo Nzamba bakoko na biso na ko expliquer na video oyo na ko expliquer pe bato bolanda nga boyoka nga na loba Fumuki Mbangu na loba Papa Simuki Mbangu na lobaka ezaka na ba débat musu na monaka na ba commentaire bato mususu mwa bazoloba ke Kimbangu aza Nzambe bato mususu jamais mama Deli na tikala koloba ke Kimbangu aza Nzambe na yoki na ba chaîne mususu kuna ba tobenga onka ba dénoncer selon bango ba dénoncer ngai Adeline nazoloba ke Kimbangu aza Nzambe na ba chaîne mususu balobi ke ngai nazoloba ke Kimbangu aza Nzambe et puis na tali pe ba commentaire en tout cas ba musu balobi ke mama Deli na tikala koloba te ke Kimbangu aza Nzambe donc yango na ko expliquer makambo nyonso na ba video oyo nga nazwaka Kimbangu aza nani e na yebaki ndenge nini bandaki ndenge nini Nzamba loba na nga nini pona Kimbangu to ko comprendre yango na video oyo po ezala te ke mama Deli na lobaka Kimbangu aza prophète mama Deli na lobaka Kimbangu aza eyeba na siko nga mama Deli na yebeli Kimbangu aza nani nazoloba ngo par rapport na koloba ngo par rapport o Nzamba lakisanga o Nzamba loba na nga yango ngai mama Deli na koloba na ba video oyo yangwana to bondela po ete kolo aza na biso to bondeli na komba tata mwana pe amoni mosantu kolo to eli boso na o papa ko bondele pai na na kombo na Yesu Masiya papa to pamboli to kumiso to netolo po to Nzambe na biso zwa na lokumu lelo lobi pe bien na pesio merci kolo na makaso pesinga ko fanda devant caméra ko sa video o papa po ete mikolo uti koleka kolo ba grippe beta kinga nazaki na posa ko sa ba video kasi makasi ezaki te mais lelo pesinga makasi na pamboli na kumisio na beli molimo santu zana ndeko moko na moko kolanda video o papa sala mine na video o protéger video o protéger ba video o nazo sa mibale yo protéger yango papa ngai te na loba yo nde loba pe sosolisa bana no ete makambo nga nazo beza bosolo o ewuti epai na yo Nzambe na nguya nyonso papa na pambolo na komisio na netolio papa zana nga na teme nyonso ko déranger nga na temps eke mosika na kombo na Yesu Masiya pe na nguya molimo santu nde na bondeli bongo na komba tata mwana pe ya molimo santu nde na lobi amen. Bandeko na ngai esali mwa mikolo ebele na sali ba video te nzoto eninganaki ba grippe betaki ngai ko banda na video ba video o asuka na saki mibale wana boyokaki déjà voix na ngezaki bien te nazaki da ko déclarer voix eza bien te après wana vraiment grippe betaki nga makasi vraiment nzoto ezaki kolemba ngongo ezaki ba grippe betaka mikolo bino mo boyebi ebeta nga vraiment makasi ona bandaki vraiment kokoka kosala ba video tende esali bo mais posa ya kosala ba video ezalaki makasi na makambo Nzamba talisi en tout cas nazali na posa kosala ba video mais makasi na nzoto nde ezalaki te yango na Nzambe apambola bino Nzambe azana moko na moko vraiment bobondela rapona Nzamba pesa makasi makamba kolobeza ebele et surtout na temps otokomi ko bukuta vraiment mikuwa Nzamba pesa makasi na nzoto santé malamu po ete to sala ba video mais na moment o nzoto sava gorge bongi makamnya so sava Nzambe azwa lokumu ponango na pamboli ponango Nzamba azwa lokumu donc na lobalelo
avant nakenda makambo tolobi ya bandeko na ngai nayebisaka bino totongaka na bokonzi ya likolo totongaka nzamba tinda ange akozwa nga baobolanda nga na Deline Télévision nakendaka na lieu de repos kuna esika soki tokufi tokendaka quelque part soki tokufi bandeko na ngai donc nga nzambe atinde ange akozwa nga tokende po akekolakisa nga ndako na nga oyo natongaka kuna le nakomaki kuna namoni basali na nzambe ebele bazalaki na bandako te namoni bamisu bandako esila te boyeboye etroublaki nga naboyaki koke komona ndako na ngai nde nayokaki bato ebele oyo batongi bandako kitoko kuna ezalaki babandaki kosoutenir baorphelin bandeko kosoutenir baorphelin bandeko kosoutenir baveuve babola bazalaki kosoutenir et puis bazalaki kopesa dîme offrande kosoutenir évangélisation en tout cas vraiment bandaki kotonga ndako kuna yango wana naloba bandeko na ngai totonga soko occasion emonani ya kotonga na mokili o soko ozwi occasion sala bola musala soko ozwi occasion sala nza eloko moko quelque chose na part nzambe bandeko na nga sala yango nga na uti koza na grippe makasi awa bandeko na nga na monaki posa kosala ba video makasi nzamba talisi nga makambo makasi o ezake atalisi nga mamu makasi o ezaki ke le même jour wana faika na la mukana sala ba video mais nzoto yango ozwi wapi voix yango ozwi wapi ya koloba devant caméra nzoto yango maboko buloko ba beti banzete donc ozomona nzoto ezalinganaki na grippe yango lero oza bonne santé osala quelque chose mpona nzambe sala osala quelque chose sala lero oza na makoki ya kosala quelque chose sala po eza na mutu mosusu aza na posa soutenir baorphelin ma makoki nde eza te mais lero yo ozozwa profiter soutenir baorphelin soutenir baveuve soutenir bato baza nango besoin na temps wana nde na lobela toza na orphelinat moko na Congo kuna eza moko ya baorphelinat soki tobi tolia na baorphelin toliaka na bango soki tobi ke mwa moke oyo tozwi topartage ya moke na baorphelin topartage na bango moko ya baorphelinat oyo ngai mama Deline soki nalingi natinda quelque chose natindaka pe pa na bango en tout cas eza mama Marie bato mosusu mpe je crois boyebi ye baobosutena baorphelin mama Marie aza na orphelinat na ye kuna na Kinshasa vraiment akufeli mwana na ye biologique mwana auti kokufa ser na biso Benita auti kokufa aza moko ya batu pe oyo basutenaka mama Marie na musala ya kokipe bana ser Benita ye asokipa mingi na bana babebe oyo mutu aboti atiki mwana na ye ya bebe epi famille mutu akozwa mwana na aza te bakoya na ye pa mama Marie nde mutu akosokipe na mwana na ezalaka ser na biso Benita oyo auti kokufa yango wana bandeko mama Marie azolela bible na biso tolela na ba o nyonso bazolela o nyonso za na quelque chose ata ya mingi te benga mama Marie to soutenir pona kokunda ebembe oyo ko soutenir pe ba orphelin baza wana eza te le matanga ezali bana bakolia te po matanga ezali non bana pe bakolia to soutenir mama Marie na bana oyo ba orphelin ba auto déménager kala mingi te baza na besoin ebele na matanga ekokwea matanga munene se na biso Benita asokipaka na ba bébé oyo bayaka babwaki bébé mona baba ye akozwa bébé wana kopesa bibero kolongola bakushi kolamuka na butu boyebi ba bébé nde balelaka na butu bébé akoyeba nete ke naza orphelin o baloko tinganga ya kolokota akolela na butu se na biso Benita wana auti kokufa mwana ya mama Marie propre ya kolamuka butu mpona komelisa mwana na biberon baswe ya bana wana ba bébé yende asokipaka na bango yango na bandeko tozala motema malamu to soutenir mama Marie na kosepela bato boko soutenir mama Marie nzambe na ngai aozanga komona bino te aomona bino yango na opesa bino mama Marie bato oyo boko soutenir mama Marie en tout cas so oza na numéro na ngai ya WhatsApp soki o soutenir mama Marie tindelanga message loba mama Deline na soutenir mama Marie ngana yeba pona tia bino na prière na yebi mam na oloba soko tindeli mama Marie quelque chose komela nga na WhatsApp na ngai loba mama Deline na tindeli mama Marie ato otia montate komela nga kaka na tindeli mama Marie quelque chose po ngai le nga pe nazo bondela
na yeba pe kopesa o kobondela pe pona yo kobondela pona bato eza nécessaire nzamba o recommander biso yango nzamba o recommander biso yango ya ona opeso numéro mama Marie ezali 00243 818 128 800 et babinga baloba ndezana lobande baloba 00243 81 81 28 800 807 yangwana 81 81 28 807 wana eza numéro ya mama Marie soko bengi mama Marie okozwa ye obie komela ye lokwa aza kokufela vraiment aza na se kotindela ata audio na message ye akorépondre yo apesi yo kombo oyo okoki kotela quelque chose pour soutenir ye ebemba bakunda yango mutu moko te ata pe mwana akufi me ba orphelin baza na fubalia matanga batu fubalia to soutenir mama Marie soki boyi botala bokota na papa eki na Pisson Premier bokota papa eki na Pisson Premier bomona papa eki ate afilmaki ndenge makambo ezoleka kuna pai ya mama Marie afilmaki kuna yango wana bokomona buzana natala bozela na bimisela bino yango epesa nino de so bokoti na Pisson Premier bokomona so bokoti na Pisson Premier bozela na telefone eza na problème makasi na oluka bozela na luka yango po papa eki atiaki yango bozela na lakisa bino yango bokokota pe kuna bomona matangana bozela atiaki en journée bozela na tala donc wapi yango naomona te eza na Pisson Premier so bokoti na Pisson Premier bomona matangana yango oyo oyo mwana na ye oyo nalakisi bino oyo eza mwana ya sere na biso Benita akufi atiki mwana na ye ya 12 ans atiki mwana mo ya 12 ans koko ya mama Marie en tout cas to soutenir so bokoti na Pisson Premier bokomona na mama Marie ndenge azolela vraiment eza pasi makasi vraiment donc to soutenir vraiment yeah. Wana eza mama Marie oya orphelinat na vraiment to soutenir ye bandeko na bonde bino na bolingo na Nzambe vraiment to soutenir ye Nzambe azomona biso en tout cas eza moko ya ba orphelinat so na tinda ta 50 na nga kuna Nzambe betela nga maboko asepelaka azana posa to soutenir mama Marie na bana wana Nzambe amona moko na moko pe na linsu koloba toyebi prophète Jonathan za prophète na biso oyo apesa biso ba message ebele oyo sunga biso vraiment ye pe toyebi bazotielaka ye bapoison batieli ye sous poison 10e fois yango batieli ye poison en tout cas fai kuna lobela ngo banda mikoyo toleka me lokwa nasala ye bavideo te yango na lobela ngo lelo mpo total eza te aza na besoin ya traitement ana besoin ya traitement so mpo oza na besoin ya kosunga prophète Jonathan problème te tindelanga audio loba mama Deline tindelanga ba coordonnées pour na prophète Jonathan na kotindelo ba coordonnées pour na kosunga prophète Jonathan azwa traitement Nzambe amona
na pamboli nzambe pona bandeko nyonso ba papa du cœur ba mama du cœur boyebe sika bozali ba o nyonso bosutena papa chéri pona ba bana ba orphelin o bazawana en tout cas nzamba mona moko na moka mona bino nga mama Deline na bonde la kapona bino na lobama nzambe mona mutu nyonso azo soutenir papa chéri na musala mune oyo pese mutu nyonso azo soutenir kolo mona en tout cas na bonde la kabona yebi nzamba yo kaka mabonde na biso nzamba zo lokumu pona ngo yango na ningaki kaka na partager na bandeko nyonso boolanda ngai na video o na lobi na zone be likamba nzamba mpuntulendo pourquoi nga mama Deline na koma oloba nzamba mpuntulendo bato ebele en tout cas na lobela onte na lobaka nga nzambe na sambela nzamba mpuntulendo nzamba bakoko na biso nde lelo nde na ko expliquer yango na video oyo ndenge ni na yebelaki quand est-ce na yaka ko comprendre que nzambo nga sambela eza nzamba mpuntulendo donc na ko expliquer yango na video o donc na ko sa des vidéos soki ebima moko problème te soki pe bimi mibale botali o numéro 1 botali pe numéro 2 na ko expliquer ndenge nini na yebeli nzamba mpuntulendo nzamba bakoko na biso donc na pona na kuna banda biso nga na banda ko sambela na protestant nde na protestant na banda lo bakikongo pe na lingala malgré na yeba ki vraiment kikongo te mais okoyoka mutu so azo sambela na kikongo ande koba moi mukena na yoka ki komba nzamba mpuntulendo na yoka kongo déjà mais na tsaka mvuma kate na yebeka eza na nka kikongo ndenge ezala kande bato babenga siko leri sili na ngwe leka na mpe ngale na ina bonzambe pinto solo na ye na réveil na réveil na yoka na nzamba mpuntulendo te na yoka kutuka nzamba bakoko na biso nzamba bikeko nzamba bien te nzamba bakoko na biso na yebi ke bato basambela nzamba bakoko ezali nzamba bakoko na biso ezali bato dibunda Congo bato ya église des noirs bon basambela nzamba bakoko nga na yebaki selon nga na moneke bango basambela nzamba bakoko na biso toyoka ke nzamba bakoko na biso aza nzambe ya bien te do basambelaka nzambe ya bien te donc nga pe mpo na nga na monaki etali nango nga te naza na nga kuna te baza na croyance na bango natia mpe kate ya kolinga kolandela bato ya dibunda Kongo balobaka nini pourquoi baloba nzamba mpuntulendo pourquoi baloba nzamba mpuntulendo nayebi te mais nayebi ka baloba nzamba bakoko nzamba mpuntulendo en tout cas nayebi te nayebaki na ngai te ke bango baloba pe nzamba mpuntulendo nga nayebaki na nga te ke bato ya dibunda Kongo bato ya ba église de noirs balobaka pe nzambe ya mpuntulendo wana nde nga nayebaki yango te nayebaki kaka balobaka basambela nzamba bakoko na bon etalaki pe ka bango moko kuna nde ka toyebi ka bato abrana metali pe bango moko bato aboye etali pe bango moko bakimbangisa etali pe bango moko en tout cas na tia na nga kate ya kolandela ba religion mosusu tobenga ba religion je crois ba église mosusu balobaka nini en tout cas na tia kate nga nazala na nka na réveil nasambela na réveil kaka ndenge wana mwa moke bima nde ka na betelaki bino sikoyo ekokoma ndenge nga na yaka na bonzambe banda 2002 nga na ya na bonzambe nzamba revela nga makambo na betaka deja nde na banda komona papa Simon Kimbangu mais na yebaka te kezaka papa Simon Kimbangu na betela bino deja ngo awa wana na kotiango te po ekobenda nini mulai po deja si boyoka yango ona loba likamba papa Simon Kimbangu lona olobela siko na forme mususu siko ona ona loba te nde sikoyo toaki kokoma na 2020 penza nga na bandi kopesa ba video pa ya papa Eki na banda na kosa ba video liboso moi avant ba 2019 wana mais na ba Facebook kaka mais après na bandi kopesa pa papa Eki le kaka ngai na bandi kopesa ba video pa papa Eki nde na yaki komona le na opesa pa papa Eki nde esika batu siko babanda siko kolanda ba video na nga moi quelques vidéos on a pesa ka na puissance premier déjà kotaka nde batu babandi kolanda nga après na komona makambo nga na monaki donc soki na calculer bien en tout cas na faute wana ya kokoma makambo ya ba kokoma ba révélation na moni lokwa na yebi mutu na nga lokwa na yebi mutu na nga e kangara vraiment
pona bosa na kusiko mwa mukie na komi ko bosa mwa ndambo mais liboso nazaki ko bosa te likambo nyonso nde na moni yango ekotikala bongo loba nde so na bosa na kale na lamuki mais so na lamuki nango na grava yango vraiment na mutu nanga bandeko nde eyaki kosala sikoyo nasi vraiment ezaki kaka bitumba moko oyo eyelaki nga a partir ya YouTube do ezaki ba bitumba na nga ya liboso na YouTube wana le na bandi koleka na YouTube donc ezaki ba nalobaka ba bitumba na nga liboso bolimbisi ezaki ba bitumba na ngai ya liboso je crois po ezaki le na bandi da kosa ba video nga na yebaki koloba nzamba mpuntulendo te makambo nyonso na oyebisa bino na ba video oyo soki toye avant 2020 wana na yeba makambo te bandeko nanga avant 2020 na yeba makambo te donc na koyeba ngo na fin 2020 na début 2021 makambo na oyebisa bino ya batan wana na oyebisa bino ya batan wana bandeko na ngai siko nga raisonné banda 2002 nga déjà na mona makambo ya Nzambe na mona de makambo spirituel Nzambe a révélé mambo ebela memanga place ebela sala do makambo ebele ona betela bino solo la kanangai ofuka me ozosamba Nzambe bando sola no azo biso makambo doki esala melanga mais wana ce qu'on a 2000 je crois début 2021 ou bien fin 2020 et si ce qu'on a ka komona seni ona yebisaka bino na yebisaka bino na lali na fongoli misu na senti présence mabe na chambre na telemela ngo na kombo na Yesu nde na senti Nzamba binanga tika otala makambo ekoleka bandeko nanga Nzamba boyaki ngai na telemela ngo po natala makambo nini oyo ekoleka nde bandeko nanga o na yebisaka bino na obetango ato na yebisaka bino na mona le Nzamba binanga tika nde esprit na pousse pembe nanga etenga loboko boesimbi ezwi musapi nango na omona nanga te me na moni kaka musapi o munene mutakangi oboy ndeti batenga boye esprit na lobaki ndeti alangi mo eloba elangi moko nde nakenda kobima pembe na mai ona betelaki bino ba sirene ba obenga nga boye nde nazoke kokota na mai siko place oyo na yebisa bino na invokaka Nzambe so bozongi na video na ba obolanda nga so bozongi na video na boyoka nde na yebisa bino ke na invoka Nzambe lolengo no na invoka Nzambe na mokili ote na invoke Nzambe lolengo no na invoka Nzambe na mokili te ezalaki ndenge nini ezalaki l'air na bimi na mai na bimi pembe na mai na yebisa bino na invoka Nzambe nde na invoka nanu te na nde kuna na yebi na invoka na Nzambe bongo te pona longwa place wana mais na lobaka na olobango mukolo mususu bandeko na nga siko nazo betango ndenge ezalaki le na bimaki pembe na mai wana nazo tala nga bisenye naza wapi raisonner yo olali na ona mbetu na lalaki pongi ba mona fongoli misu na senti présence à mabe na fongoli misu na olinga siko na lamsa papa de to bonde na senti présence à mabe za na chambre oyo mais na moni mama présence yango ezo ya esprit wana ona na santaki nazo sentir na omona te mais na sentir ezo ya vers nga nde na teleme na ona kombo na Yesu nde Nzamba bina nga tika Nzamba bina nga tika ko teleme na ngote tika otala makambo ekoleka donc Nzambe muta permettre ki ba memanga na mai na yebisa bino Nzamba ba na tika puso na telemela ki ongo je crois ngai ko zwanga te nde ya Nzamba permettre ka makambo suse komela biso ba oyo poto yeba mabomba minini eza na kati to sentir omoni makambo oyo eza makambo makasi bandeko nanga Saint-Esprit a sosolisa bino bo comprendre nga pe nazo comprendre pe makambo suka nde nazo loba na bino boye nazo comprendre makambo su Nzambe na biso moko suka nga enseigner eloko moko amoni akoloba noko ata musu boye te akosa réaction moko ye moko aza Nzamba mpuntulendo Nzambe anguya nyonso asa likambo moko atalisa onguya na ye po enseigner quelque chose nasi bo comprendre po soka nga enseigner quelque likambo
ta mosusu akoya bandi ko enseigner ayebisi yo mais ta mosusu ako enseigner par rapport ya likambo moko fo esalama nde oye ko comprendre en tout cas nge yaka mingi bongo likambo moko esalami ya nzambe aexplike osiko donc yango ezalaki ndengo yango alobaki tika otala makambo oyo ekoleka ozomona donc nzambe alingaki donc lepe na tikaki bongo nde esprit wana etenga loboko boye nakendaki kobima na mai na ebale munene bandeko na ngai kobima na bimi na ebale wana nde nazotala mai ezalaki koto ozamba koto mabele wana sable wana ezalaka na pembe na mai kuna ebale munene maboko bande kobenda nga ala après nga siko nakomi kokende nga siko kibomoto na nge ezosala nazoyebaki nga naye kobima ndenge nini mais lokola eza na molimo makambo nzoto na nge ezosala oyo nga nakoki koevite te donc nga mona kolobake natelema me nzoto na ngai ezokende ozomona donc nde na bandi komona nga nakomi kokende vers maboko wana ebanda kobenga nga na katikati ya mai ezalaki maboko ya basirene nabetela bino yango nabetela bino oyo bolanda yango te nayebi te eza ya kala vraiment eza vraiment ya kala nayebi te titre nango jeko eza basirene bamemaki nga na mai titre nango seke eza eloko moko ya bongo so botali bomona nabetaki yango wana nde alapres na ye te titre nango eza bongo nabosani titre nango so nayebi elenge natalela bino nano mais ezwa biso temps nakenda kobima me bato ebele bato adeline télévision nasi na banda na bato ebele kala boyoka yango deja ndenge nakenda kobima kuna leba maboko wana ezobenda nga mpona kekota na mai nde ngai nazokende nde nazokende nga naokende vitesse bandeko na malembe te naokende mpenza bamonga bino nzambe na nga pourquoi otiki nga na ya kobima ana mai o seigneur naza ndoki te naza sirene te naye kosala nini ana mai nake koluka bonganga te okisi te toyokaka bato bakendaka koni wana nazoloba bongo pourquoi naye kobima a nzambe na nga sunga nga seigneur sunga nga tala naoke ekota na mai kolo sunga nga naza ndoki te nasimbi kisi te naza nganga te naza sirene te koma na bazobenda nga kuna nake ekota na mai mamona lobi na bandi koloba au nom de Jésus na okota na mai te ngana nazokende ka au nom de Jésus na okota na mai te nazokende ka à vitesse au nom de Jésus ngana naza ndoki te na kokota na mai te au nom de Jésus na okende ka mbamona ekokanisa siko nzamba lobaki na nga Adeline folobaka na kombo na Yesu pona bitumba no makasi fo na kombo na Yesu lesiko bandeko boyoka lesiko na eko raisonner mambo nzamba lobaki na nga funa lobaka na kombo na Yesu nde natali naloba au nom de Jésus 3 fois esimba te bandeko na oyebisa bino nzambe na likolo témoin makambo nga na oyebisa bino toza na mokili makambo ebele ezoleka na mokili nga mama Deli na kofanda te mpona kokosa bato ana YouTube na kofanda te mpona kekosa nayebi makambo ezoya mikolo makambo ezoya nayebi bandeko na nga lea sikoyo na lobi te naloba na kati na bite naloba na kombo na Yesu po nzambe na po nazomona au nom de Jésus 3 fois esimbi te au nom de Jésus bandeko na nga esimbaka te mais pourtant makambo ebele babitumba ebele so na bi au nom de Jésus pa bato bakweyaka ona moi milimo mabe au nom de Jésus bakwei le nzambe alobaki na nga na bitumba na misusa makasi ozala bitumba makasi na mokili oyo au nom de Jésus bando simba te folobaka na kombo na Yesu nalobaki on na ba video e utoleka ba obondimi gwade ba ope bondimi te nzamba azaka na bino ozomona nde sikoyo nga nalobi te na kati na bite naloba na kombo na Yesu po nzamba alobai na nga de oyo eza ba jara bitumba makasi bitumba makasi au nom de Jésus simba te bandeko na nga fona kombo na Yesu yo oyo oloba toujours au nom de Jésus simba nango premier te ozana na bitumba loko anga te ndeko na nga ozana bitumba lokwa yanga mama Deli te na oyebisa bino bitumba oyanga moko au nom de Jésus simba te de soki nzambe apesaka nga nonso ya kombo na Yesu te mbe bakolonga nga bange balonga nga bandeko na ngai nde sikoyo
na bandi na raisonner nga bite funa bana kombo na Yesu botu na ngasko ebimaki ndenge nini mbala moko na bika nga naza ndoki te naza sireni te nakota na mai te na kombo na Yesu bandeko na nga kombo ya Yesu ebimi na puissance na kombo na Yesu oyo tata Simo Kimbangu asalelaki mbala moko na telemi le na telemi bandeko nalobaki on deux fois te une fois kaka mbala moko kaka le na gangi po nazaki na somo moko bandeko na nga le nazokende kokota na mai na vitesse nazoke kota na bio nom de Jésus nga na kota na mai te po nga na ndoki te rien 3 fois le na yiko changer na bina nga naza ndoki te naza sirene te na kota na mai te na kombo na Yesu Masia oyo ebimi nga na kombo na Yesu Masia oyo tata Simo Kimbangu asalelaki pa na telemi nga moko na kamwe nanu nabi pourquoi ebimi na kombo na Yesu Masia oyo tata Simo Kimbangu asalelaki bandeko na nga nazoloba na bino oyo nga namonaki eza na bato ebele balingi na bango Yesu te balingi ka Kimbangu babi Kimbangu aza nzambe na biso bato mwindu Yesu aza nzambe ya mindele me nga mama Deline nazoloba makambo na yoka pa mutu te nazoloba makambo oyo esalamela ngai oyo azomona ke akwa makambo oyo nga mama Deline amona nzambe azwa lokumu mpo na ye bondela bato ebele nde nalobaka Yesu bato ebele basepela te po bango balobi Kimbangu nde Yesu te me nga na munoko na nga boyoka tozokende na makambo yango yo ozolanda video olanda pe deuxième video po makamba kolobe yali po to mobukuta siko mikuwa na ba video oyo bato bakoka te mikuwa bamine kobukuta bamine kobuka na do minu kobuka ngelo bake no landa su mama Deline te no landa su te do ngelo bobuka ni minu yo bongi na ba bébé fo bolanda ba chaîne mususu to la nzamba limbisa buto bolanda ba chaîne mususu oyo bakoloba na bino makambo oyo eza miliki fo bo melande ba biberon de awa to kom ko bukuta mikuwa ekosimba te pona bino mais Saint Esprit aza na bino aolanda bino azongisa bino aloba bokende kuna ko bukuta mikuwa po tan wana ekoki yo bukuta mikuwa boza suna tan ko melaka ka biberon te po to wana posa nzamba za posa tombo la Congo abimisa évangile a solo ekobima na Congo ce n'est pas pour rien nzamba bi évangile ebima na Congo bino bokanisi eza pour rien o aza kaka nzamba zo tombo la Congo koleka na monde entier po ebimisa évangile solo etambo na mokili mobimba bino bokanisi ezaka pamba te tokende na makambo tozoloba bo comprendre ebele ba o nzambe ba comprendre ba o nzambe te ba comprendre te nde bandeko na ngai nde esiko nga na lobaki bongo ebimi na munoko na nga doki esprit na nga mute ebimisi yango o euti na pensée na nga te ni na mutema na nga me euti na esprit na nga ebimisi na kombo nga na nga na banaka na kombo na Yesu me ebimi na kombo na Yesu Masia oyo tata Simo Kimbangu asalelaki nde esika na telemaki ala presiko wana nde le na telemi wana ba sirène ba liboso ezalika maboko ya pamba après ba mibimisi sikoyo ti ba porter na bango boye ba bibimisi bandi ko benga nga bazoloba minoko moko boye o nga na yebi te le bazobenga boye bazokoloba minoko moko o ngai na yebi na nga te makele moko bizarre langi moko bizarre bazoloba nde après na okaki yango somo malgré na telemaki na sepelaki quand même déjà que na beli Yesu Masia na o tata Simo Kimbangu asalelaki nde na telemaki nde après na sepelaki bandeko na nga mais nazoyoka somo ya komona ba sirène boye ezalaki eloko moko esama na spiritualité mais ezalaki lokola réel de son alobi eza lokola réel eza lokola bato mususu nde toyokaka ba témoignage ya bato mususu soki ake kozwa bakisi na bango bazwaka na bakomoke na monde ya mai ake je crois na spiritualité mais aomona yango lokola réel
ozomona kobeta lisoki na wuti place boye. Donc c'est ça. Donc nga pe siko ezaki babimisi molimo na nga, babimisi esprit na nga na batu mabe wana babimisi yango na je ko ezaki ka ba sirène, babimisi molimo na nga, nzamba tiki nga babimisa yango pona mona oya linga nga na mona. Nde bandeko na nga le na lobaki na kombo na Yesu Masia o tata Simumbanga salelaki nde na telemaki et na telemaki à l'après les baobenga ka nazo ka somo pour na temi devant bango boy na tambula ki penzati na olo baba au nom de Jésus zo simba te tina eko koma pembe na mainde nde na lobi bongo nde esika na ki ko telema bandeko nanga ko tema na temi nazo ka somo ya ko mona ba sirène boye en tout cas na oka ki somo mbala moko siko na bandi ko invoke nzambe esika na lobaki na invoka nzambe lolengo na invoka te na mokili oyo na invoke nzambe na lobi nini na bandi siko ko mona te prière na invocation eza des choses différentes muto azo ko invoquer na muto azo ko prier eza différent sina nazwa mate yango pa passer moka te biso kande bate biso abi ko invoquer za ko invoquer ko prier za ko prier bande ko wana eza na prier na bande ko prier te mais na bande ko invoquer na bandi ko tremble zo ko kama puissance moko et na ebite soki utenga wapi na bandi ba moko loba na bandi ko loba sikoyo Nzamba mpungu tulendo, nzamba mpungu tulendo, nzamba bakoko na nga na beleli yo, nzamba bakoko na nga na bandeko na nga na oyesa bino vérité. Na bandi ko tremble, nzamba mpungu tulendo, nzamba mpungu tulendo, nzamba mpungu tulendo, nzamba bakoko na ngai, nzamba bakoko na nga na beleli yo, yoza nzambe oza na nguya koleka banzambe nyonso, longolanga place oyo, longolanga place oyo, longolanga place oyo, nzamba bakoko na nga, nzamba bakoko na nga na beleli yo, longolanga place oyo, longola bandeko na nga malobo nga na bandeko invoke nzambe yangwana. Yangwana atomo bukuta siko, to bukuta mikuwa. Na bandi kwa invoke nzambe. Nzamba mpungu tulendo na do ka puissance penzako. Nzamba mpungu tulendo nzamba bakoko na ngai. Nzamba mpungu tulendo nzamba bakoko na ngai. Longolanga place oyo. Longolanga place oyo. Yoza na nguya koleka banzambe nyonso. Yoza na nguya koleka banzambe nyonso. Longolanga place oyo. Pou na mati likolo. Bandeko na nga na mati likolo le na invoke nzambe lolenge wana dans l'espace. Dans l'espace. Le na mati dans l'espace boye na tombami kande na telemaki boye na tombami siko na komi likolo. Likolo na siko na komomona siko ba sirène. Ba bandi ko bango pesko ba matisi volume ba bandi ko benga kaka bazo silika bazo doki non ba bandi ko lela nde na mataki ka likolo bongo na monsko ba sirène bazo sala kwa ba mbisi nde ka ba sirène basalaka bazo lelo mo bazo tombo mabakota na mai jua bazo lela ba son moko bizarre na mata likolo na otala bango boy mamona continue nzamba mpungu tulendo longolanga na oyo ka somo na olingo tala ba sirène ote nzamba mpungu tulendo longolanga nzamba mpungu tulendo longolanga place oyo yoza nzambe oza likolo na banzambe nyonso yoza na nguya koleka banzambe nyonso mbala mona wu na baluki nazaki na position ya tout droit boye na baluki siko na komi na position ya kovole le na komi siko na position ya kovole na pesi siko mukongo na mai le na pesa mukongo ko na sima na nga kolela moko bizarre makelele moko bizarre kuna ba sirène bazolela bandeko na nga le siko na pesi mukongo na position ya kovole sikoyo nde na sentir présence en nzambe na sentir naza na nzambe wana siko na sentir présence en nzambe nde nzambe ayebisi nga bia Deline bakoki yo te
po bakuti na eloko na bango te. Soko ozalaki na eloko na bango ndenge bazobelela wana olingi okekota na mai. Alobi na nga intervention na ngai Nzambe eye po oza na eloko na bango te. Soko ozalaki na eloko na bango mbele intervention na ngai ezala te. Atobelelaki nga ndenge nini intervention na ngai ezala te, mais intervention na ngai ye po wana siko nazo voler na okende eza lokwa boyebi biso to vola. Boyebi biso to vola na biso to vola na linga babenga oni ko voler. Ko pumbwe. Ko pumbwe je kwa ko voler. Nate ko pumbwe eza muto a pumbwe boy. Boko voler siko ko kende dans l'espace wana donc biso siko toza siko bato a bongo. Biso siko to bato a bongo. Siko ndele na bandai ko ya Nzamba azosola nanga. Azosola nanga wana siko na ibise bino eza kitoko moko osepela malgré na otomona bimangu kuna. Pole na bima kuna eza te kona kendaki bongo na bimite ba invoquer ba sali système na bango na ebite nde ba wana mikolo Nzamba beki nanga ba pomme de main na biso oyo eza na puissance makasi mutako obimi bato mabe bako obimisa esprit mutuka a partir pomme de main na ye. Mais Nzamba expliquer ki ngai te bandeko nanga nde nabetaka ngwa mage wana siko to suki wana esika siko na yaki koyeba Nzamba mpuntu lendo mais nabeta na mona ki na nzela quand même nabeta ngote quand même nabeta ngote le wana pona to banda ko bukuta mikuwa te wana to lobele mamba ko voler te ke biso ba auto vola rappela likolo bozo ozo kende penda bozo mona siko le na bandi siko ko ya to sola na Nzambe na nzela anto mambuka to sola na Nzambe na nzela yebise ki nga kaka ke a expliqué nga ka po bakuti nga na eloko na bango te yango balongi ngai te pri ye intervention na ye po nga naza na eloko monguna te eloko alobai na ngai yango wana nde après présence ya Nzambe ezalaki sute na tikali na nga moko présence ya Nzambe ezalaki sute na tikali na nga moko na banzo ya na nga na banzo yemba na nga comme d'habitude so nazo voler na nga na yembaka na ndo yemba na nga nazo ya bandeko na nga le nazo ya na nazoya namuna na musika nabeta onkaka salaka bien boy eza pena na sijo tu po biso sijo to lobela sina lobeli mais nabeta makambo quand même namona ki pena likolo le nazoya na likolo na espace wana nde namoni ba garçon momi bale bazaki ni na yebisaki bino ke soki o voler po esala masala bino po esala mape bino boyebi bata deline te biso to ya bato to volaka vraiment biso to ya bato ya spiritualité likolo yango monto to bimaka pe to voler c'est ça donc soki ozo voler bongo bokomilanga kombola ona ninga lelaki ni ko voler bongo pumbwa Seigneur donc so ozo voler bongo o moni mutu na elamba alata bilamba do aza mutu Nzambe so moni eni aza ya Nzambe te so ngele nga nazoya siko na ndana nazomona deux jeunes garçons na musika na yebisa bino biso misu na biso mona akoleka bango nga siko le na mona bango bamona ki nga nanu te bazaki mibale bazaki ninde babota bango nde bazaki pe na likolo wana na moni bango na musika bazo voler nde après ngai na lobi natali sko bango natali inga na biwo na bandoki basa penda ni basa bandoki na moni bango bandeko nanga bazoya baye bakomi place mo bakiti na se bandoki batambula pe na ba voiture na bango to lobelango bandoki batambula na bango pe akozala ayaki na voiture na ye baye na voiture na bango ba voiture spirituelle bazali na voiture moka kitoko boya ya pembe ona mona ibango na ngo wana mpo wana ezaki déjà presque tongo elingi tana ezaki na boseni erome ezaki na ba ndeti tongo elingi tana bo ezaki pa na butu makasi te ezaki ndeti éclairage moko ya tongo elingi tana nde na moni sikoyo bana mibali wana mibali ba jeune garçon bakiti bazaki ni na moni bango bakiti na mabele
bake bafongoli baporte ba voiture na bango batikaki. Donc ba voiture wana pe ezaki ba voiture spirituelle o batambulaka nango. Nde siko moko nazo yoka po na yebisaki bino matoi na biso na ba étape ya bongo siko matoi na biso yoka makasi miso na biso pe mona makasi ko fwa ebele koleka ndenge tozaka normal boye. Nde bandeko na ngai na yeko mona bana mibali wana le ba kiti wana ba fongoli ba voiture na bango po bakota. Nde moko alobi tala mona mwasi wana tala mwana mwasi wana aza mutu na biso te. Aza mutu na biso te tokende ko atake ye. Ozomona toke ko atake toke ko atake ye po aza ya biso te. Nga pe na yoki bonga bi nzambe na nga bato bani ba atake ngai bandoki o mibale. Ndimba mumu ko na bia to atake zaki pe ba jeune garçon. Bandeko na nga ba mati bango mibale. Le mabati bango ba bandi ko landa ngai. Le bandi ko landa nga pe na bandi ko kima bazo landa nga bazo ya vitesse bamonga na lobika akolo tala bana mibali o bazo landa nga ba atake nga sala nga na zali ko na bango na yebisaki bino je ko na yebisaki bino ke soki ozo voler bongo so mikonana oza na ba prière makasi so mikonana oza ba prière makasi bolimbisi so mikonana oza na ba prière makasi eke ozoloba bato bayi ba atake na likolo to lobi biloko mpo to bandai kana sito sisete mambuya otomonaka na likolo wana soki oza na ba prière makasi obi nzambe naza likolo na bango mbala moko komi likolo na bango mais soki oza na ba prière makasi te bozalaka niveau moko wana bitumbeleka vraiment bokobunda bako atake bokobunda vraiment eleka oyo ekoki koleka sikole bango siko ba mibali na bazoya baolanda nga nazokima bango na bi Seigneur sala naza likolo na bango ndemba mona zaki likolo na bango na mati likolo bango siko ale bazoya bakomi pembeni balekani bango balekani basali subo balekani babie to lekani to zonga atikani na sima bazongi basali boy bango bazotourner ka na se na ngai bazotourner na se na nga likolo na bango moyeba koma likolo na ngai ezate nga pe très à l'aise na otala bango ka boy na se nde bazosala ka batu na se wana nga likolo na bango toke bango basali tu nde moko alobi tokoka ete ana puissance makasi po aza likolo makasi ozomona donc puissance eyaka biso le ozobondela makasi ozogene makasi ozoleisa molimo na yo na babitumba molimo na babiloko wana nyonso oza na puissance makasi koleka bandoki koleka baframaso koleka bango nde bamibali wana balobi ke aza na puissance makasi tokoka ete po aza likolo tozonga na biso nde bayi kozonga babaluki bazongi na bango en tout cas na continue ki nzela na nga na likolo bongo na continue tina ye pu na susumki na lamuki abi nzambe na nga oke tozonga siko na mamuto olobela wan sikoyo na continue ka na yebisa bino po na boyeba boyeba mambuka même nakutanaki nango kuna mais tozolobela likambo nzamba mpuntulendo na nzamba bakoko na biso donc ezalaki le jour wana oyo nga siko nayaki koya le siko nazongi na moto boye na bandi kokamwa bandeko na nga koma mpona koloba kutu ke na kombo ya Yesu Masiya oyo tata Simon Kimbangu asalelaki bandeko etubulaki ngai te na yokaka yango ke tata Simon Kimbangu azalaki na mokili oyo asalelaki Yesu Masiya atindaki ye asalaki na mokili oyo boyeboye mais na yoka yango tata Simon Kimbangu azalaki prophète asalela Yesu boyeboye mais yakoloba ke nini nzamba mpungutu lendo nzamba bakoko na nga surtout nzamba bakoko na nga bandeko na nga esalaki nga etroublaki nga ngabi pourquoi na invoquer nzamba bakoko balobaka za nzamba bien te ndenge nini ngai na invoquer nzamba bakoko bandeko na ngai mikolo wana nazali kaso na fandi nazokanisa na beteli papa Didier lisolo ta makambo namoni boye mais le nakomi kuna na invoquer nzamba mpungutu lendo na yoka kombo wana kala en tout cas na yoka ngo kala nzamba mpungutu lendo
Et puis, n'invoquer nzamba bakoko. Et si ka nabandi ko kanisa na kanisi nzambe a comprendre que lokola ezaki tant na a enseigner nga likamba nzamba mpungutulendo pe nzamba bakoko nde après na je crois 3 jours après 3 jours na fuka maki na bandi ko sambela nde ka comme d'habitude nde to sambela ka les pozo sambela oyeba no te kende na osambela bwinzamba oya osola nanga na oyeba pete les ka na bandi ko sambela na osambela nde nzamba bandi ko sola nanga na senti présence nzamba bandi ko sola nanga nde mama lobi nanga Deline ngai nazali nzamba mpungu tulendo nazoyebisa bino o nzamba alobaki nanga abinanga Adeline ngai nazali nzamba mpungu tulendo nga na bi nzamba mpungu tulendo alobi alobi ngai naza nzambe na yo nzambe oyo yo osambelaka eza ngai nzamba mpungu tulendo nga na bi bon alobi eza nga mutu nasololaka na yo abi nga mutu nasololaka na yo nga mutu nabundelaka na yo nabundelaka yo nga mutu nazalaka na yo alobi bongo nga na bi bon eza yo nzamba mpungu tulendo abi wi nga naza nzamba mpungu tulendo abai nanga bo nga naza nzamba mpungu tulendo nzambe na yo nzambe oyo osambelaka eza nga nzambe oyo nzambe oyo azalaka na yo eza ngai nzambe alobi na nga nde ngwana bamonga na bi bon ya solo alobi alobi nga naza nzamba bakoko na yo alobi na nga naza nzamba bakoko na yo nga bi yo nzamba bakoko na nga alobi wi abi nzambe o bakoko na yo basambelaka eza ngai don naza nzamba bakoko na yo nga na bi yo nzamba bakoko na ngai oza nzambe o nga na invokaki le bamemaki nga na mai alobi eza ngai abi nga naza nzambe o nasalaka nyonso na bomoi no eza nga mutu nazalaka no nga nabundelaka o nga mutu narevelaka makambo nga nasololaka na yo eza ngai nzamba mpungu tulendo nzamba bakoko na yo ozomona bandeko na nga nde esika nayaki kocomprendre nde boye le nzamba explike nga bongo bandeko na nga sans doute sans eloko nayaki kocomprendre ke nzambe o nga nasambelaka eza ye wana tozwa yango siko na point oyo eyelingaka sikoyo nde nayebisaki bino nzambe moko po asolola na mutu likambo asali signe moko po yo omona nguya na ye raisonne na invoke nzamba mpungu tulendo nzamba bakoko na ngai epi nalobi yo oza nzambe oza na nguya koleka banzambe nyonso longolanga place oyo epi na longwe na maboka basirene oyo okokonte bango te na mai wana okonte nomba basirene wana te bandeko na nga so raisonne sikoyo nzambe wana lobi eza ngai nde nzambe na yo okota yango duti nakota duti te nzamba bakoko na ngai yango nazalaka na fiere ya koloba nzamba bakoko na nga nzamba mpungu tulendo naza na fiere akoloba ngo bandeko na ngai yeba nzambe osambela kozala na fiere lokola nga oza na fiere pe assurance moko nayebi te so bozo comprendre makambo nga nazoloba na bino de fier esengo na motema ya koyeba ke nzamba bakoko na nga nzamba mpungu tulendo epi na invoke ye epi nalobi ke ye aza na nguya koleka banzambe nyonso donc engelakisa ke banzambe baza ebele yango nalobaka tokomi na ta mutu na papa na ye mutu na mutu batu na nzambe na bango nga ba o toza na bango na Deline télévision eza ba o naza na bango nzambe moko ba o bo comprendre spiritualité na ngai o nga nazo partager na bino eza ba o toko tambola na bino ensemble eza bongo yango moni na loba yango déjà bien avant
nalobi ke nzamba bakoko na nga ye wana o nga nasambelaka nzamba mpungutulendo mpo nayebi ke aza na nguya so moto andimi ke nga nasambelaka mama Deline en tout cas ozala jamais déçu nasambelaka pardon nzambe oyo mama Deline asambelaka ta sambelaka mama Deline moto mpe akosambelaka na ndimi te na ndimi te wana mpe se kozala problème bolimbisi donc mutu oyo akoloba ke nga nasambelaka nzambe oyo mama Deline asambelaka oza béni tozala na fier toza na fier na nzambe na mona nguya na ye na mona nguya ya nzambe wana bandeko totanga verset biblique nzambe azwa lokumu totanga verset biblique mpo totuka numéro 1 tozokenda numéro 2 tolobela papa Simon Kimbangu totanga verset biblique oyo comme ça tokata do yango moni nzambe alingaki po a se présenter kati na mpa na ngai atikelanga temps banda na ya na ye ayebisa ngai te ke ye aza nzambe bakoko na nga ayebisa nga te ke ye aza nzambe mpungutulendo aloba na ngango te atikilanga temps lera moni ke nakomi mature et puis temps na ekoki aye na 2021 a se présenter alobi ke ye aza nzambe mpungutulendo nzambe bakoko na nga banda nekomanga nzembo na monoko nde boyokaka yango mpe boye so botali bavideo nango na salasala liboso wana oyo napesa papa eki bomona banzambe mpungutulendo kuna te bomona yango te nayebaki biloko wana te me nzambe azalaki na nga azalaki korevele nga makambo azalaki nyonso totanga nini totanga Exode 6:23 totanga Exode 6:23 nalinga leza nini okondima foyala ok Exode 6:23 totanga ngo Exode 6:2 à 3 2 à 3 totanga ngo elobi boye nzambe alobi lisusu na Moïse ngai nazali Yawe nabimelaki Abraham Isaac mpe Jacob nalakisaki bango te nalakisaki bango ke nazali nzambe ya nguya nalakisaki bango ke nazali nzambe ya nguya bandeko na nga makambo nga namonaki nzambe alakisaki nga ke aza nzambe ya nguya alakisaki ngai ke ye aza nzambe ya nguya po puissance ne mutu elongolaki nga na maboko ya basirene bandeko na nga na temps o basirene bazoko opere na ndenga muke te bandeko na nga na ndenga muke te donc nabimelaki Abraham Isaac mpe Jacob nalakisaki bango ke nazali nzambe ya nguya kasi nayebisaki bango te ke kombo na ngai ezali Yawe elakisi éternel ok to continue totangi deja de na 3 ok nasalaki boyokani na bango nalakaki na kopesa bango wana kutu penda te do totangi kaka 2 na 3 do Exode 6 2 à 3 yango elobi na biso boye nzambe alobi lisusu na Moïse ngai nazali Yawe nabimelaki Abraham Isaac mpe Jacob nalakisaki bango ke nazali nzambe ya nguya kasi nayebisaki bango te ke kombo na ngai ezali Yawe c'est ça donc nzambe alakisaki ngai ke aza nzambe ya nguya nyonso alakisaki ngai yango namonaki yango toke totanga susu na Genèse 17 totanga Genèse 17 Genèse 17 elobi na biso boye Genèse 17 elobi na biso Genèse combien c'est là?
En tout cas, na bungisi na komi mabe. Donc, on a commis Genèse 17, maintenant verset T. Bolimbisi pona kana ekotanga on pete me na linge ka totanga wana ezali esika Nzambe a se présenta ki pa Abraham ayebisa ki nga naza Nzambe ya nguya nyonso a se présenta bon naza Nzambe ya nguya nyonso doki yango tobenga Nzamba mpungu tulendo kuna lobi ke na yebisa ki na lakisaki bango naza Nzambe ya nguya nyonso me na yebisa ba nkombo na ngai te donc Nzambe ya nguya nyonso elakisi Nzambe ya nguya nyonso Nzamba mpungu tulendo Nzambe o aza na nguya koleka ba Nzambe nyonso me aza pe na kombo na ye nasi bozo comprendre aza pe na kombo na ye Nzamba nguya nyonso aza na kombo na ye kombo na ye tote point d'interrogation tokolobela kombo na ye wana sima me o ngana na yebi na ngonga oyo Nzambe ya nguya nyonso do Nzamba mpungu tulendo ye wana za Nzambe o aza na nguya nyonso nde o ngana sambelaka inéditant ekoki ebolimbisi bandeko Seigneur koskoso ezali te na tanga video koskoso ye yango wana toke na numéro 2 awa na expliqué bino lolenge na yaki koyeba donc à partir ya wana nde na koma kobenga Nzambe na kombo na ye Nzambe ya mpungu tulendo totanga nini mususu pona totanga Marc 8:35 à 38 Nzambe merci nga na bosa nango non toza na ba grippe makasi ba kosu mais esili mais nde nazoloba boye lokwa nazobimisa ma souffre peut-être yango ezo salanga Nzamba pesanga makasi na nzoto Marc chapitre 8 verset 35 à 38 totanga na kombo na Yesu yango chapitre 8 35 OK na 35 à 38 totanga ngo elobi boye pamba te moto oyo tona 35 yango OK pamba te moto oyo alingi kobikisa bomoi na ye akobungisa yango kasi moto oyo akobungisa bomoi na ye po na ngai pe po na sango malamu akobikisa yango ata moto azwi bomengo nyonso ya mokili mobimba eloko nini azwi soki abungisi bomoi na ye OK eloko nini akoki kofuta po azwa yango lisusu totanga siko point motuya na 38 soki moto azali koyoka soni po na ngai pe po na maloba na ngai na miso ya bato ya masumu na ba oyo batosaka Nzambe te mwana ya moto pe akoyoka soni po na ye tango akoya na lokumu ya tata na ye nzela moko na ba angelu ya basantu alléluia donc Nzambe Bible lobi na biso mutu oyo akolinga kosauve vie na ye akobungisa yango o akobungisa yango mpona Nzambe akosauve yango donc pourquoi natangi verset o pe alobi ke oyo akoyoka Nzambe soni Nzambe abi oyo akoyoka ye soni mwana na ye mpe moko akoya akoyoka ye soni Yesu Masiya akoyoka ye soni donc ile nga na comprendre Nzambe na nga nakoki koyoka Nzambe wana soni te nakoki koyoka soni te mpona bake Nzambe nga asambela aza Nzambe bakoko na nga au contraire funa beta tolo mpona ngo yango bomona nga mama Deline na lobaka boye yango bomona nga mama Deline na lobaka boye ozomona siko nde naza boye ndenge nasambelaka Nzambe mpungu tulendo nazosambela Nzambe mpungu tulendo natiaka ngo na priere na nga Nzambe bakoko na nga natiaka ngo na priere mpona yebi Nzambe nini nga nazosadresse priere na ngai
na 2021 babundisaki ngai mpo nakota 2022 te après na bato bakomaki koya koloba na nga na semaine moko bato ata 4 oyo kuna kotindela audio mama Deline kupwani ozoloba nzamba mpuntulendo koloba su nzamba mpuntulendo te nzamba bakoko na biso koloba su te koloba pe nzamba kimbangu te mpo na nini oyo mpo bato baolinga olanda te mpo nango bato so balingi na bango kolanda nga te mpo na oloba nzamba bakoko na biso nzamba mpuntulendo en tout cas na ndimi te na ozanga ta 500 personnes oyo baolanda nga bakozala 500 personnes baolanda oyo baza ebele bopartage na bango baza ebele bazali siko nga video moko so nasali plus de 2000 balandi yango eza moke te eza moke te naye comprendre nga binga na banda koloba kutu mambo ya nzamba mpuntulendo nayebaka na banda kongo banda le 6 avril le nalobelaki makambo ya papa Simon Kimbangu wana eza lokola kaka na bavideo na nga nde nasala bavideo nazokende ndeti na ena kutu ekokaki te nzambe na nga Seigneur bolimbisi natona stope yokanga na banda koloba nzamba mpuntulendo banda période wana naye comprendre ke bazozwa nga te comprendre ke façon na ye azobondela nde yango ezosenga tozwa ye te mpo azoloba nzamba mpuntulendo mpo azoloba nzamba kimbangu en tout cas vraiment esika pende etindaki nga eza na bato mosusu bazalaki na bango innocent mais bato mosusu babisa yebisa mama Deline atika koloba nzamba mpuntulendo yo moto solane yebisa atika koloba nzamba mpuntulendo atika koloba nzamba kimbangu asambelaka ndenge bato nyonso basambelaka nga moto na découvrir donc ya motuya nakende kotika jamais ozomona donc naya comprendre yango bakokaki ngai te mpo nazobondela na kombo ya nzamba mpuntulendo nazoloba nzamba bakoko na ngai yango wana bakokaki ngai te ok wana tokomi na numéro 1 tokende na numéro 2 tokende na numéro 2 kaka nalati elamba oyo naosala onka siko numéro 2 nazoyebisa bino Fumu Kimbangu oyo nga na yebi oyo nga nalobelaka aza nani au juste mpo na nga aza nani nzambe aloba na nga nani aza prophète aza nzambe ou bien aza nani aza mutuka normal bon de toutes les façons en tout cas vraiment eza po mutalo bakekimbango azalaki ndoki nzambe wana nayebi te noloba mamusu te pardon Kimbango azalaki ndoki nayoka yango mingi te rare en tout cas nayoka mingi ka bato ki azalaki prophète aza nzambe azalaki prophète aza nzambe eloko nayokaka yango wana ke Kimbango azalaki prophète Kimbangu azalaki aza nzambe azalaki yango nayokaka na bato yango wana bandeko na nga mutakosa o te eza na bato ebele na temps oyo bazoloba Kimbangu aza nzambe bazoloba et puis c'est pas pour rien donc na deuxième vidéo siko tolobela nga mama Deline makambo nini nzambe aloba na nga mpona Kimbangu nga nayebi ke Kimbangu aza nani prophète to aza nzambe tokende na deuxième vidéo nzambe amona bino moko na mona deuxième vidéo wana kimia na kombo na Yesu Masiya eza na bino amen.